Bonsoir, Bande Konange Zangama Moulouba. Oui, j'espère que vous allez. Merci, na. Tanabino Bope Sakangai. Comme vous le savez, que. Bon, pour l'épisode aux États-Unis dans quelques heures, tout le 8 mars, journée de International Work Day for Women. And j'ai cru qu'il y a qu'à saisir cette opportunité, qu'à souligner aussi les femmes qui ont contribué à tracer le chemin pour na basi mususo bakoya na simana bango. Alors na kanisa kina bandana notre maman Abeti Masikini, née Elizabeth Fernand na Kisangani, comme vous le savez. And j'aime beaucoup Abeti Masikini parce que surtout à son temps, c'était une femme qui a incorporé zouk, congolaise, soukous, rumba, ensemble pour la son, oya kreaka, comme l'exemple Nanzembu ya Je suis fâchée, que j'aime beaucoup quand vous entendez ça, bozoka, rhythm africanisé, des instruments bien mélangés là, mais le son qui était même en avant de son temps, And, et le monde musical, bien sûr, n'est pas un monde facile, surtout pas pour la femme. D'abord parce que c'est dominé par les hommes. La plupart de ces maisons, il y a musique à la tête des amibali. Et quand une femme se présente comme une artiste, surtout quand on est un peu avec trop d'indépendance, des fois, elle a des roadblocks that she must overcome. Et ceux qui n'attendent à ça existe, alors j'imagine, à son époque, Ezala Kandengenini. On doit aussi ne pas que Abeti Masikini était the first African woman chanteuse. Yako se présentait na Olympia. Oui, oui. Donc, bravo à elle. Fierté de na double rôle parce que non seulement la femme africaine, mais la femme zaïroise. Et so, nous sommes très, très fiers. Et je pense qu'elle a marché her journey. Elle nous a laissé wonderful legacy. Et elle nous a aussi présenté Banana Yepe, musical, le Chalamwana, Mbili Abel. Ok, je pense aussi Fayates a aussi a été influencé par Abeti Masikini, Jolie Deta aussi. Donc, tout ça n'a na simanaye et on se rappellera toujours na Abeti Masikini. And je prie qu'un jour vraiment ensemble ba honorer penza ndenge longo bani. C'est une femme qui ne doit pas être réduite kakana une petite audience na Congo. Abeti Masikini is an international woman, qui n'a jamais compromise respect na yena dignité na ya femme zaïroise, bien qu'elle était dans un monde dominé par les hommes. Alors, trop de bravo pour elle. And Yami Balepe Nalingaki Natanga Kombo Ezali Maman Nabiso Pongolov. Pongolov, comme vous le savez, elle a dû s'adapter. Excuse-moi, na état naïe, condition naïe physique, elle est infirme. And so, l'inconvénient que ça vient avec. Et peut-être aussi, comment on peut dire, l'attitude, il y a même dans le quartier, dans la communauté. Mais c'est une femme qui n'a pas laissé Nyonstwana et retenir rien. Pongolov went on to vivre vinaye the way she wanted to, And na sepela kapena nzembu na ye titulé fétiche, là où Azali ko rendre hommage et ko féliciter la force et l'effort que sa maman a fait pour ya kokata kote lema, parce que son père aussi lui avait déjà quitté très tôt. Alors, Pongolov, j'aime beaucoup, même sa manière de chanter. Nzembune moko markanga, en fait, zami balé. Il y a les bosses de la Kazonga Noki, oui. Voilà, on va dire que Mamoulou bazam tapité, non, Mamoulou bazande sensuel, hein? Oui, oui. And so, mais j'aime les paroles, just beautifully sang. Celui qui a écrit cette chanson-là, vraiment, what a genius, Le langage n'est pas le corps biloko to koma koyoka lelo brut, les os sonnaient un peu trop fort aux oreilles. It's just beautifully written. Et she did a good job de délivrer cette chanson-là et les émotions nécessaires pour transmettre vraiment le message dans Zotowana.
je voulais dire que dans Zonga Noki, à mon avis, ezali un morceau qui renyaka toujours de génération en génération. Just beautifully composed, beautifully sang. Um, je pense moi que c'est une belle signature na collection ya Pongo Love. Et bien sûr, la deuxième chanson que j'aime aussi beaucoup, c'est la femme commerçante. Oui. Là, elle est en train de souligner l'indépendance de la femme, la contribution positive que la femme peut attribuer pour l'avancement ya foyer na ye. And so, bale kinanga, bao pe ba chanteuse ya lelo, boyo katanzembo wana, boko matamwa maele mukie, po bokoma champion koyembela biso soki mpo onoki mvula boka yango na tolo soki mpe biloko nini yoka na nzembo wana yoka mpe zonga noki inspire yo comment une femme parle, you know. And so wana na ngambu ya Zaïre tokobosana pe te Maman Cessé, oui, être la première dame est aussi une fonction, you know. Première dame azanaka kapona kolala kabapongi te. Elle est aussi en train de travailler, bien que nous voyons souvent le président. Et Maman Cessé Mobutu, elle avait la classe. Bien sûr, ngana kozala non na botamaki te, ou bien ceux qui na botamaki, I have no memory of it, mais tout le monde a kanabilili lokola pe bino nyonso. La classe qu'elle avait, elle était trop branchée dans ma œuvre humanitaire. Elle était humble. Elle a fait la fierté de la maman zaïroise. Naïla Teli Nyonso. Vraiment une première dame que je pense que pendant longtemps, Tokozalaka toujours très très fière d'elle. Également aussi à notre maman Bobila Dawa. Jusqu'à présent, elle a porté vraiment sa couronne avec fierté. Combo ya Maréchal Mobutu n'a pas été sali, elle se maintient toujours avec classe. Donc Maman Longonia, et j'en profite aussi na encourager les sous gouvernement Chilombo s'il vous plaît, il est temps que Mobutu retourne na terre ya bakokonaye. Il a assez duré na Morocco. On doit arriver à un point carrément to bandako ko arrêter l'hémorragie, you know. Biso ba noir surtout tozana makambo bela ko sala. We have to mend na bandeko na biso bakendaka baumbo. Il faut tozala na point que ba misusu ba bandaka kozonga, et moi je le sais, je le crois dans mon esprit que nous verrons les Africains au bakendaka comme baumbo babandi kozonga na Afrique wana. And réconciliation là aussi, le pardon is part of it, you know. On ne doit pas continuer kotika makamusus kakanengo, non non. L'être noir est un être spirituel. Il ne faut pas trop c'est bien to fandi na bamboka bamindele to ye kolipe makamusus pour na aider biso na kokoma plus mieux que hier. Mais elle était que to sacrifier nos valeurs et notre identité parce que nous voulons être comme les blancs. Non, non, il y a certaines choses là où we just cannot compromise. Et le respect, il y a ba mort ezali très important dans la culture africaine. And Mobutu n'est plus pour être jugé, pour être condamné. Mais ça n'empêche qu'il était le fils du Zaïre. Le Zaïre, c'est Mobutu. On ne peut pas parler du Zaïre et ne pas faire allusion à Mobutu. Et ça restera ainsi. And encore une fois, le pays lui doit au moins azonga na mboka na ye bakoko na ye comme ça alala na kimia, you know. Nous avons beaucoup de réconciliation à faire. La Belgique, il faut tout sur là, makampe à Patrice Lumumba. On doit honorer Lumumba convenablement, à part kakaba babike ko quelque part, c'est bloco nini, you know. Bloco tout n'est pas bloco that must be done. And le temps n'est toujours pas à notre faveur, you know. On ne doit pas kotiaka makamtozali ko procrastinate tokosala. Non non, avant to beta masola ko tunga ba building, il faut to banda na ba fondation. Fondation mutu eza makila na bisika pa uti. Toko kotika bakoko na biswana bakendaka kaboye ba misusu batiaka bango na baside misusu bazaso kipe wapi. Non non. On doit réconcilier makambu nyonso wana. Oui. Tozali bana tata moko, tozali peuple moko. Yoza à la tête du pays Chilombo, sala démarche oyo. Ce n'est pas Tshisekedi doit être honoré parce qu'il est ton papa. C'est aussi bien, vous avez aussi honoré Kasavubu, Naotu Kotanga, Patrice Lumumba, Mobutu, you know. Il faut le faire. Donc, it must be done. Kozongela na likambu ya ba mama,
nakopesa pe félicitation na bamama na biso pe o basalaka théâtre à l'époque ya groupe Salongo mama Bomengo Bianca Koma Pasteur melikambo te mama toyebelaki yo na théâtre mama Boli Odia Alinga Mabele baya na biso esengo okito lipati chimpaka Solange ngolo mingi oyo ablessa biso na ndenge, you know, elle avait beaucoup de talent, beaucoup à en offrir, mais hélas bakoko badecidaki autrement. Totikala vraiment maboko pamba tokoko loba tosanta vraiment absence na ye mais et heureuse mémoire pe na bamonoko mopepe. Oh, il y a aussi Maman Pembele qui est encore parmi nous, Maman Bipendo, Maman Chako. Merci vraiment. Ce sont les mamans qui ont taillé le chemin pour la génération Ekoyana Simana Bango. Et c'est mon souci que les jeunes ont aspiré à cause de la actrice. Bolanda pe exemple na bango. Félicitations à Sila Bissalou. Oui, elle est en train de faire Moussala ya kitoko. Nazo mona vraiment zolanda lokolo ya ba maman. Merci. Ba pièce na ezali kitoko, ezali ko rendre éducation kitoko qualité malamu na respect en tout cas. Vraiment que les cieux continuent à inspirer yo lisusu mayele mingi. Bao nyonso bakendaki mpe liboso na yo bazali na esengo tosala mosala malamu osila. Continue comme ça. Sala pour honneur na bango. Et puis otika pe histoire que lobi pe bao pe bakoya pe na sima. Baloba pe que j'étais inspiré par Maman Sila Bissalou. C'est comme ça que le monde est, you know. Biso nyonso tolo balelo lobi tokozala te. Mais on parlera quoi de nous quand on nous posera la question que quelle a été ta contribution sur la terre? Nga na koloba ngai na kimamumuluba na ngai na bande contribuer na koloba. Oya yoki ayoki. Ata ndenge bato bakanga boye na zaka na eliki kata moko mibale 5 un jour bakoki pe ko komisa ngo tomoni pe botimbuma. Et que na okaka odio mamuluba mpe tushaka ngai boye. C'est ça, you know. Vie ezalaka kaka te ce que nous peut recevoir, mais ce que nous pouvons apporter comme notre part aussi na humanité. And vraiment félicitations Sila, pas de soucis, acteur oponaka, actrice na yo en tout cas, good job. Nakokaki ko kende pe na bao misusu mais nako lobate tout simplement parce que elles se sont retrouvées na kati ya ba échange de paroles, I don't know, mais ce n'était pas du tout beau. Pour cela yona ko toucher kutu koto na tete ko tikala na bato ba sala makamba malamu bazo sala biso fierté bo pe basala ka fierté liboso to monaka en tout cas. Merci na bango, merci pe na bo bazali lelo bo continuer boye. Bandeko na ngai bobosanaka bamama wana te oyo basalaka barésistaki dans un monde qui les a présenté beaucoup d'obstacles, qui pour moi c'est pas. La race aussi jouait un rôle. Tant que nous avons masikin ko na Olympia, nous parlons de quelle Olympia? Olympia ya Kala. Là où Mundele n'était pas trop gêné, ya ko manifester ki racisme na yebo ya vis-à-vis. Et qu'on la France par surprise, comme elle avait fait, en tout cas coup de chapeau. La même chose aussi pour la maman Nabisope Pongolov. Et je suis convaincue que ceux qui ba maman na liwezo kabangote, certainement elles seront les femmes bangaba kendeti kuna na Bercy. So félicitations à elle. Félicitations à Myriam Makeba, une femme combattante qui avait utilisé plateforme naie musicale internationale pour na ko beta pe aye tangwa na situation horrible qui prenait lieu na South Africa, makambu ya apartheid. Vraiment, Myriam Makeba, Azali Mama Longonia, elle a fait la fierté de la femme noire. Elle est la fierté, il y a Afrique, continent d'Afrique, nous avons besoin de telles femmes qui ont lutté. Même temps, comme dit que Boyazonga na South Africa, ça ne lui a pas fait peur. Elle n'a pas eu peur, il y a cause les risques, il y a renoncer à apartheid de Kobelela. Monde ba ke regarder makamuni ne ko prendre lieu na South Africa.
Et comme toute bonne actrice, artiste, hein, elle chante aussi na Swahili, beaucoup interprétation na ya Malaika. And vraiment, elle a aimé le continent d'Afrique, Azalaki na makamba ba xénophobie te que il faut que mutaza la South Africa. Non, non. Elle était vraiment pleine d'amour. Elle a compris la race humaine, l'humanité. And nakokoloba ke même zembu pe oyo pongolova yembaka na Alexander Samba, je pense. We need banzembu ya boye qui soulève l'unité na kati na biso. Non pas que souligner la différence na kati na biso. Divided we fall. On doit être soudés. Et les dames, tozoko jouer rôle ya munene. Ya société na biso est avancée et kende liboso. Jusque là, notanga kaka basio baozaka. Bien sûr, la fameuse Kimpavita, qui a aussi osé renoncer au christianisme, la manière dont le blanc est en train de la présenter. Elle n'a pas eu peur de interpeller conscience ya bandekone ke bokeba na ndenge bozolandaka mundele na makambo na yazo koyela biso pona losambo. Bien sûr, ça a coûté sa vie. Elle est morte de manière moko barbarique batumbaki ye. Mais azali fille nani maman asali biso fierté tokoloba presque Jeanne d'Arc ya biso pe ya kati ya Congo, et nous sommes très fiers. Nakoberta pe lisolo ya Harriet Tubman. C'était une noire américaine qui était née esclave, mais elle avait échappé l'esclavagisme et akotaka nakosala mouvement pour libérer les esclaves mosusu. Et elle a pu libérer plus de 70 esclaves. Elle a dit une phrase elle a dit que je pouvais libérer encore autant d'esclaves si seulement ils étaient conscients qu'ils étaient esclaves. Et cette phrase ya motuya. Muto conscience ezate ayebi kutu te kazalaka esclave. A comme qu'on trouvait état d'être né ezali naturel. Comme les blancs avaient réussi, il y a qu'au diviser. Esclave, il y a plantation, ne esclave, il y a ndako, house negro, house slave. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, cette mentalité existe jusqu'à aujourd'hui. Là où nous voyons, quand un noir a fandi nabamindeleto, il pense que lui est mieux que les autres. Il tourne son visage. Il veut s'identifier na mindele et comme komona lutte ya bande connaît le kolezana niveau na été, tout en oubliant que celui qui était na katia mansion avec le maître et celui qui était en train de brûler en dessous du soleil, tous les deux leur état civique était slave. Même si le traitement de celui qui est à la maison est un peu plus préférable que à Moïse, mais légalement, l'esclave aussi de la maison n'était pas considéré humain. Il n'a pas bénéficié aussi de certaines protections qui viennent seulement parce que you are human. Et Bamindelo Bazalaka n'a tant difficile. Il y a qu'on reconnaître même que noir azalaka pe mututang bazo comme ba constitution na bango, they had a hard time. Il y a qu'on reconnaître descendant d'un esclave comme être humain. Bien que ba pe bazalaka na des fois azalaka za métis, donc maître blanc violaka femme africaine, ba boti ba race na ba métissage. Mais tango comment ki ba sala ba constitution na bango, il fallait ba débattre sur yango. Ça doit vous interpeller et loco. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'en premier, c'est qui quoi? Que alors esclave était considéré a fifth of human. Cette attitude-là est continuant. Si même dans l'histoire, il y a biso Stanley qui a découvrir ce qui peut emboucher fleuve Congo. Oh, Babengi Kisangani Stanleyville. Oh, Lubumbashi Elizabethville. Est-ce que Buna Bomoni en Europe et si la ville européenne portait le nom africain? Non. Qu'est-ce qui peut pousser un être? Il y a qu'à se sentir qu'il est dans son droit d'aller là où il a déjà trouvé les gens et à s'imposer, à déclarer même que le territoire on est aillé. Ezali parce qu'azali na considération ya bato ya kutite. Azali komo na bango pe batute créer l'image de Dieu te. Il ne faut pas tous à la cambrouiller quand les blancs disent tous c'est les mêmes à créer l'image de Dieu. Ça c'est Zaliba verbiage.
Mais la réalité, ils ne nous ont jamais considérés ainsi. Bozomona que même quand sujet à réparation et ya kanamesa, ils deviennent très mal à l'aise avec ce sujet-là. Mais quand il fallait réparer makambu Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale na bangwana bango moko ba monta lambangu bakenda kyo ba réparer ba futa ba juif wana ceci cela. Mais quand les noirs se lèvent réparation, il y a slavery et comme sujet moko mal à l'aise. Tout d'un coup, ils commencent à poser des questions comme Sanders avait posé, ça veut dire quoi réparation? Bomoni. De l'autre côté, il y a aussi un peu de valider la question en le sens que, oui, nous voulons réparation pour la slavery, colonization, mais ça veut dire quoi? C'est là où, c'est dans l'unité, na ba réunion, na masolo, tokoye bakota la perte que nous avions connue comme résultat, il y a esclavagisme, colonisation, ndebo tokoyeba que pendant telle période, voici, et voici combien Afrique avait perdu, et sur notre toka kozala to sali boye, mais à cause ya phénomène boye et empêcha kibiso. Omoni, nde wana nan babandaka na masolo. Ce n'est pas que en vague, réparation. La question est bonne, ça veut dire quoi la réparation? Eux, ils sont conscients que ça veut dire quoi. Mais balinge bimana minoko na biso. Omoni, jamais aucun n'est pas juge le bikana ngiba de domagenga. Il faut qui s'appelle l'inconvénance que acte tel a causé et effet nango négatif na vie na yo. Na perte au yo connaître. Boité, que tu as perdu par exemple 2 semaines à Moussala, que tu as dû voir les médecins, tu as facture yango yo, et bakoshema rosala kanabutu, et passer dans auto, et combien tu vas encore perdre. Avant cela, tu étais à tel niveau, maintenant regarde ce que ça t'a coûté. Ndesiko bakotala bayebi kotala ok, taux de dommager tala. Omoni. Mais dédommagenga, ça ne veut rien dire. Nazali koloba boepo na pe que epesa bakonzi o bazali kokamba biso et loko pe ko fanda pour réfléchir que chaque fois que bozaka ko ba aider biso ba pesi biso ba don ba sali bo c'est bien beau, mais on doit d'abord reconnaître combien ils nous doivent, et ça là ça peut être établi encore une fois en mesurant nani inconvenience na ba perte to sali omoni tokozo senga eloko nini kaka na ndenge bakataki bato maboko, kaka po na 80 ans colonisation, kaka po na ndenge bayibaka ba intérêt ba minéraux na biso. What are we asking for? C'est d'abord ça la question. Omoni likambo pe esclavagisme. On n'est pas sans ignorer aussi qu'il y avait aussi la collaboration aussi des rois africains. Mais l'Afrique ne peut pas continuer à sujet wana à côté. Non. Nauti koloba ne bandeli ke tozali ba être spirituel avant toute chose. L'homme noir doit retourner na continent naye et il retournera na continent naye Africa. It will happen. Mais makambo mususu tozo ko retarder la bénédiction, la délivrance totale, la libération totale. Parce que tozana ba certaines choses que nanu to sololité to tina mesa te. Tozali na bandeko na biso na Colombia, na Venezuela, Brazil, nani Haiti, na bano américain bien que tout cela ga bien te, na Jamaica, da Indonesia pe bazali. Donc tozali na makambu ya ko solola. Ya to entamé total how to measure la perte que l'Afrique a connue et na cannabis perte au que Congo peut connaître. Comme ça, to banda pe démarche à kosenga que voici nous demandons un temps parce que nde bongo basoro laka. Bakenda kana makambo kaka te ko réparation de dommages parce que de dommages lokonini. Ceci dit, toza encore une fois la journée internationale de la femme et du travail de la femme ngape na sel par nanga na discours na kobeta na beti lisusu c'était na interpeller lisusu mes sœurs surtout bao bazakuna na Kinshasa mukolo ya lelo le 8 mars ezaka katekola tamaputa okende komela na bar. Non, la lutte de la femme ezali moulayi. Notre société
s'est retrouvée en arrière parce que la femme noire était découronnée. Beau instruire Maëlle Nabino. Il faut être une femme intelligente, une femme courageuse, une femme qui peut réfléchir beyond. Tant que tu peux par exemple, il y a Abeti Masikini. Les normes qu'elle avait trouvées étaient quoi? Il n'y avait pas une Africaine Kunana Olympia. Quel était ce qu'elle a trouvé? Que ce n'était pas bien applaudi, moi, ce qui peut. It was frowned upon. Mais pourquoi nous parlons d'elle aujourd'hui? Elle a osé, il y a qu'au risquer. Elle a osé, il y a qu'au landa ses convictions. Malgré les soucis qu'elle a trouvés tout au long du chemin. Et aujourd'hui, nous parlons d'elle. Nous avons beaucoup de héroïnes qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Nalobi, Nalobaka, chaque fois. Avant le christianisme, la femme noire n'était pas la femme noire d'aujourd'hui. La Bible dit la femme doit être soumise. Quelle Bible? Quelle Bible? Il y a une différence entre Batumi Baletozo Sololama Namikitisi. Et le but est que même quand tu as un tort, il y a une parce que la Bible était écrite dans Mikitisi. Mais non, on a comme moi c'est Azoba. Au moins, bien que mon bali wana zoke ndokota na libulu. Bon, mi bali misupu ba c'est vrai ba botema bazana ba mpese na mitu ba yoka na bangote. Mais yoko kanga pe mnokote po yazana ba mpese na mutu. Tu vas te lever. Okola qui sait que nzelo zoko kende voici parce que nzamba perception naturellement intuition. Et puis cause na mobali, bon, il y a aussi des hommes naturellement avec les talents si à clairvoyance, mais biso basi la kabiso très naturel. Ata na sandoto. Okoko lota likambu ezali boso mobali na yo. Ata kaka sixième sens, okoko pressentir, même à ta vision boye. Pona ni la kabiso facilement ke bango. Parce que c'est la nature nabiso. Mais il faut y aller, tu embrasses cela et utiliser ango pour l'advancement. Il y a société na yo. Non pas aux yeux batala wana to kundi ango. Ceux qui basengi ba mama boya to sololo. Ba papa bola vini ko. Ba papa. Donc ngana mona kakutu soumission comme lokola cliché ya basia bazoba. Oui. Moi, je suis à réfléchir, abattre ma casse ma phrase. Moi, c'est comme Bali Bazar. Parce que tu n'as rien à dire, effectivement, tu as raison. Et c'est comme Bali Bazar, moi, ça le bagate. Pour yosa, moi, si tu n'as rien à dire. Pour attendre Mibali Babite, maman, tu n'as pas de yokayo. Et l'autre, pas malongo, c'est bien non connaissate. Il y a des fois, bosa ensemble, bona bandeko. Bozo sur le sujet quelconque, comment moi, si mon enfant d'accord, allo bakate. Saka fungoli mnoka est-ce que papa baza bon bisi totali kaka papa te donc babite mama to ngi peto kabino eloko malonga de manam ngona ete fufu donc azoko aspirer nde makaya buna bakwanga nde bloko yazo raisonner yango wana soki ezalaki masolo ya adefisa bakwanga na makaya bwana lingaka lobango sans problème. Mais tant que vous avez un sujet à inspirer, bo raisonner, bo tala bo kende wapi, bon silente. Oh, moi, c'est le phase de la soumise. Moi, je suis soumise. Moi, je suis bourrico. Ngai nazo kobeta c'était que vous confondre soumission na ki bourricoté. Les hommes veulent entendre sur notre voix. Balingi pe bayoka ce que nous avons aussi à dire. C'est aussi vrai que les hommes se dégoûtent facilement. Tango to sala kaba bla 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 to le belo kama longate. Ça aussi c'est vrai. Mais exact qui est découragé ou non. Et là que tu dois comprendre que nature nano toza ba être émotionnel, bango ba raisonner canon na logique, émotion yaka après. Ce qui veut dire que quand tu as l'attention de l'homme, donc mbalamoko banten na ya practicalité analyse et mati. Donc tinandenge atpesio matoi, donc mutune déjà c'est côté linga yeba au juste aux olobanin. Ça c'est leur attitude naturelle. Et que des fois ba comme ka frustré, tango sel ndenge basi aussi de nature kozakana tendance ko sala likamboza yo baluki na no memi e wapi o memi na Algérie ozongisi na Morocco ozongisi na Égypte titi oyo kozonga na Congo. Sala et ça ka bango mo kanda oko komona ko kata lisolo na mukuse ou bien réponse peut-être ko plaire yote.
ou bien ndenge balobaka pe ah les femmes moi c'est kokotonga mboka te ah basi penza baza 7e bête après le crapaud wana balobaka ka bongo pona moko tango bamonaka pe que nous sommes même pas capables de exprimer l'idée directement moko nde bazwaka baimpression ke juste bato basala bango ndenge nini mais il y a une différence entre moto azali comprendre yo te na moto alingi koyoka yo te ce n'est pas que les hommes ne veulent pas nous entendre eza kaka ke elexi kaka kekende zongela lisusu comment pour le balikambo na yo get to the point mibali souvent ils réagissent positivement quand tu vas au but na likambo lingi oloba ceci dit comme ça bato to simplifier kaka makambo te kasi bobi un professeur na école azalaki alobi ce qui peut 4 sur comment qu'on simplifier ce qui peut 8 ce qui peut sur 8 nini ce peut 4 sur 8 alotia lisusu kuno 2 sur 4 alotia lisusu 1 sur 2 bato misusu ifoka kosimplifiaka makambo kaka te ce qui peut wapi donc to simplifier lisusu il y a une différence entre kozala brute na vulgarité et kozala brute direct na likambo ezali na nzela. J'espère que vous comprenez la différence. Parce que moi, comme on a une confusion mentale, aza vulgaire na maloba, azo interpréter comme cause la direct. Non, non. Ça, c'est ils ont foncer les choses cette image-là négative que l'homme peut former. Au moins, on est dans sa tête sur toi. Ils ont aider. And so, les femmes, vous voyez, cause la paix solide. Vous voyez que les hommes, basaka très unis. Ça, na c'est makana mibali. Oui, oui. Les hommes, ceux qui, par exemple, les Cambodgiens, Bissona Bango, les hommes se comprennent facilement. Et puis, comme on a bouffé, ah mon cher, oui, 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 mon cher, Bazaka toujours ensemble. Bisso Bassi, parce qu'on a une compétition, mon quoi, ban amitié, hein. Oh, et comme on a la fin du compte, mais l'ito, yoto, li Cambodge, le bezape, pour na bien, na ya moninga, mais kaka, c'est comme il bali, ba remarque que l'oko wana. Nde loko pesa kabango autorité aussi sur nous. Mais moi c'est kokotonga mboka te parce que l'homme comprend que dans la division vous n'allez aller nulle part. N'a renversé l'argument. C'est comme l'homme blanc. L'homme blanc pourquoi je la canatana c'est que vous allez très tranquille devant un débat ou une discussion parce que he's in control. Il n'est pas menacé. Muto azalaka na contrôle te aza muto ayaka na argument émotionnel akomi biko remarqué même les noirs américains comme on a abandi ko finga mundele abandi ko lobazo ko mata azoko ba nyuza na mtema na ye mais mundele ce n'est pas de cette manière là il communique pourquoi he's in control obangisa ye te omoni maintenant biso pe siko basi parce que biso basi surtout les femmes noires tous en a deux problème non le fait que tous en a basi. Et aussi, problème aussi, la race aussi joue contre nous aussi, surtout dans les pays, à Bamindele Oyo, au Moni. Alors, c'est très important. Il y a quoi comment qu'on s'est unis. Et puis, quand nous nous mettons ensemble pour nous solo là, les camboumos pour déranger notre société ou notre communauté, toi et bakandengin toko ko bongisa dossier wana, toko te présenter comme aussi les êtres en contrôle de leurs émotions et puis nandengi logique. Encore une fois. Quand tu vas discuter avec quelqu'un qui est très posé, yozo kwa na émotion, mi yebela ke 9 sur 10 tu vas rien accomplir dans la discussion wana. Azo yo côté dans sa subconscience, il voit devant lui une personne qui n'est pas stable. Et une personne qu'on voit comme qui n'est pas stable, bah ça kapé nani ko responsabilité mingi te. Ndoko comme moi ça ko tonga mboka te. Mais normalement ça là ce n'est pas vrai. Dans tu ko il y avait des reines africaines noires na kati Afrique wana. Siko bazala ki barene ndengene donc bazala ka basi bazoko diriger bamboka ba société na bango basi ya bitumba mais lelo loko ne sali mibali baba ndako mona biso ndengwana kaka likambo na utikoloba parce que nous passons notre temps ya ko mesurer ba beauté yango ya kanisi ni wale kinga kitoko tele kinga ibo tu ba jalousie moko ezangatina comme c'est tant yo jalousie moninga nde yo changer sexe comme mobali nazoko comprendre te tu oublies que na yo na ye vous avez le même genre de guerre. Bitumbana biso zalinini être pris au sérieux que tant vous êtes ndana ko zukata musala neti na comprendre kate bandeko na ngai congolaise kuna na kati ya Congo vous passez votre temps à discussion banale patati patata comme les filles de la rue or na yo na muninga ozoko finga wana lobe atabolati kitoko ndengeneni OK ko luka musala to zana mayele na yo patron se sent qu'il est dans son droit abandana no ko sala commentaire na kitoko na yo omoni donc tu vois que
on ne te prend pas au sérieux kaka poza mwasi. Ulie yona muninga no boza la solide. Po na bokende po pe batu bakomaka mibeko. Ke tolingi lisusu likambo bote ba accélérement sexualité. Tolingi lisusu te ke tanga na ke kosala msala, mobile azotala nanu kitoko na ngai, ulia tala ce que moi aussi je peux apporter na société. Nalingi lisusu te ke patron na nga se sentir que faut a inviter nga na restaurant quelconque, ce qui na boy mon travail est en danger. Je veux qu'on me paye aussi comme l'homme, surtout quand nous sommes en train de faire les mêmes fonctions. Voici ma démarche pour qui kosala kayango wana. Omoni? Parce que si le lot ça existe. Ba YouTube mususu tomonawa secrétaire na patron. Vous croyez que c'est toujours parce que secrétaire azamo bula mibali? Non. Nous avons déjà dynamique à pouvoir rawa ezali déjà déséquilibré. Et ceux qui te rebutent dans la malam, il y a beaucoup de hommes là na Congo, na maman fallait que tu makala, ba viola kabatu non, ba ça on est belé, ba là tu vas crever na ba chemise, na ba français, na trop des émissions na kuna na ba YouTube, mais normalement leur place il fallait que tu na makala. Pour nini? Parce que les femmes boza unité. Et zo sala kende kona yo ake comme ça quelque part, kozanga support wana abaninga. Quand il se retrouve patron, pasteur, comme ko simba ye ya ele ki kozala ki secrétaire, pasteur, comme ko lingaye, elle se on se comprend. Donc makambo est un peu complexe qui comme na moi si finally she gives in. Makendela ki nanu ko linga pasteur wana te. Akendela ki nanu ko kendo ko linga patron na ete. Koza na basi boni batomba ba victime même akufuna ko kufa na sida likambo yeba tamutuna makolote. Kaka mibali oyo. Ko kende ko s'imposer sur la femme, ko tieba pression, viole les akaka ndenge to kaka na STT. Viole les alipe quand tu intimides quelqu'un ti afungole le makolo, ça forme ya viol parce que muto sala likambo contre sa volonté. Et puis tant conséquences négatives ko pesa mabasi boni bakenda kaka boy. Bakundi pe famine ba okipe mawati ki pe bana na mukili o kaka boye. Et puis to kotele matobandika kaka akufaka na eloko boy, akufaka na eloko boy. Mais ndenga sana ses droits étaient violentés et muta kotele melaya zala quitté. Et voici les conséquences. Toza même na ba exemple, ya ko pese beleme na kotanga ba kombota wa poya ko dévier na kamtoso lo bate. Ndena zo ko lo bake. Mais ce qui tozala qui peut na ba structure en place. Toza uni, toyebi ko comment je peux dire, ko se présente kapé sérieuse na ba argument na biso na ba bloc ni to lingi. Gouvernement peut bâtir peu ba loi et puis to tie peu pression base à la peine ba suivi à ba loi. Qu'on peut ça l'émancipation de la femme c'est bien, mais l'émancipation de la femme quand président Yemoko azana ba concubine dans toutes les 24 zones ya Zaïre. Tangu mwana ya président se sent qu'il peut aller à Kiazumutu boyeba lobate batunate. Et puis suka kaka na Mobutu tena bana na yete. Oyo voyi mususu azalia wana kinga kati ya uti kozonga uti Dubai. Azana batu pa viola ka mingi, musana neko viola ka basi ndenga za wana. Misusu pe Olive Lembe connaît. Mais les filles là nani akorendre bango justice. Nani akolobela likambu na bango. Et ça continue. Lelo toko biko Chilombo aza mwana poto aza na classe akosala ngo ma après Chilombo toko so banani bo tomona kana balabala na bazoko finga basi nde bwana nde bakoma président po déjà balobakati il dépasse ko to ko 50 ans babandi ko tanga bakombo ke to Chilombo à côté ye azangi aza na bonne éducation mais sikoyo supposons bo to kaka wana balobi bakoma président si bo kaka réflexion na bango quand il s'agit de la femme au Bozoland donc alors tozo kende wapi. C'est quoi l'avenir de la femme? C'est quoi l'avenir de nos filles? Ceux qui se retrouvent na batouana na pouvoir. Boka ka raisonnement na bangoti. Boka koma ba finga Eve Bazaïba. Oh, Ndumba. Atambola kana Martin Fayulu. Why? Parce que c'est une femme. Na monde ya politics. En train de parler devant les hommes, automatiquement il faut de la Zandumba. Manque de respect. Ba propos qui découragent aussi d'autres filles. Ya kolinga ko poursuivre politics. Et où sont les femmes pour tellement tout dénoncer wana to fandi swing ceux qui makambia kwanga na makayabu la botelemi ceux qui makambia tela finga ki tel wana botondi sibiso matoi na ba YouTube mais makambu fala ki bo débattre eza makambia lolengo parce que
lelo bakofinga mama ya basaiba lelo bafingi tchala mwana bien que tchala mwana lingaka bakongolais te atobeta masolo ya basi nanu lelo bakofinga amida mwasi soki pa paka juma soki pa paka juma ngape na bakate bango siko bakenda lukani na paka juma po mona amida na paka juma donc yo po kenda na paka juma kuna mais ce que zara ki place mabe yo kenda lukelo konini kuna et puis azape mwasi niveau na hote yo komona mutu moko azalo kola bimela ka soki pe wapi chisuku moko ezanga na kombo sur la terre azoka kofinga bato mwasi paka juma yo na paka juma koko zo mwasi lokola amida esika yo utaki ata esika yo botama mama na azalo kola mid kaka kofinga soki bafingi mama no ndengo no kosepela soki bafingi sœur no bongo kosepela soki bafingi et puis okeba te sœur na ende kutu champion ya bapaka juma wana atiki sœur na ye kindumba sœur na ye azo kofinga mida amida za ndumba ya likambo nini parce que balaki mutu bakangie par l'état la femme doit être une pute parce que mobile nazalaka moyibi azo ko détourner makambo kuna regarde-moi ça bomoni na likambo efinga amida finge makazalaka mwasi paka juma zalaka likambo nini c'est lié na Vital Kamerhe. Est-ce que c'est juste cela? Non. Bomoni elle a des enfants bon c'est pelate azape na famille siko kolendra mibali yo bazo kofinga ye moko azana champion viola batu kuna na mbujima titi a viola kabatu tala gouverneur ya mbujima Moi Kasanje nzoka nde musala sala ezalaka ko viola kabana bato azalaka pédophile ndenge mwana na ya témoignaki bosi boyoki bato wana limete bazo ko telemela ngo ba condamné. Félicitations na Christelle kombo no pende mukumbabo limbisale kinanga kombo no pende aka compliqué alors to kolbaka Christelle Ngoi Kasanje Félicitations à toi ma chérie. Bande konanga botika ko traiter mono yo pona nani bipolaire folle. Non. Depuis abanda ko loba makamunaye elle est consistante. Yokani azo changer non. Kiol ya kiol ndabo sanaka alingaka bandolo bablo msoza na nzela ta zoko déliré. Elle est toujours consistante. Plus pire, abakisi lisusu et notre détail est fandisi mitema ya batu bienté. Ke Ngoi Kasanje aza pédophile. En complicité avec les parents de ces enfants-là. Bien sûr, les parents sous pression, intimidés, mais ça n'empêche qu'ils sont aussi des complices pour violer Banana Bango. Mais c'est le procureur. Toboite yozoko luketa de droit. Okanga kamiyibi. Mais je pense que Ngoi Kasanje aza un danger public. Il doit être arrêté dans l'immédiat. Qu'on saisir bien à Ignoso parce que apparemment il y a beaucoup des enfants, lui il doit dédommager. Oui, papa on est qui gouverneur, n'est-ce pas qui peut violer la cabane à battre. Ngana zoko comprendre bato ngo te ce que te lobby ou te lobby, Ngoi Kasanje. Au juste yo na Ngoi Kasanje je ne te comprends. Yango yo kendo ko zokindo kende ngenini. Yo donc yo ngana kanse ko kindo ki posa na mbongo. Déjà vous allez gouverneur vous contrôler ba diamant déjà ba lubana basaka complexé c'est ka ba mona ki gouverneur balinga ba soucier yote siko yo kende na kozo kindo kende ngene Ngoi Kasanje yo kindo kende pona viola ka mwana na yo na bana ya bato do yo kende kozo même genre ya esprit lokola papa za la kanango kuna na Vatican po ba prêtre musana na bango za ko viola ka bana ya bato Ngoi Kasanje mais yo zana milu mabe oza la catholique. Mais où est-ce que toi tu as appris makambo modèle oyo? Et ça na livre nini na ata na Bible ba chrétien. Ngana mone sika zali ko autoriser papa kenda ko violer mwana na yake kenda ko violer bana ya batu te. Mais ba catholique na yebi ki bazalaka na bizaleli wana kuna. Yo zalaka mupe. Papa. Yo, na yebi te Ngoi Kasanje, osali na somme. Oza danger public. Oza criminel Ngoi Kasanje. Oza criminel. Oza chor. Oza mutu faut pas juger yo ta place en prison. Oza mutu ko tambola parmi les hommes libres. Comment yo ko kendo ko luka kisi pona o viola kabana ya batu. Donc na mbujima yo kabi mibana ba chinois otiki mbujima ekende ko échouer poto koma na ba wewa pona nini yo gouverneur musala kaka na ba chambre en train de violer les enfants d'autrui. Donc il est occupé makambu ya mbujima ikuna yo kaka busy na mbeto ata ko tikipita yango. Oza na basi boni Ngoi Kasanje. Oza na basi ebele. Tatoyo. Oza na basi ebele ki pitango ayo eza modèle nini? Ata kutu tout chrétien na bala Yezu. Topo iteke Yezu kutu alemba ki pite.
Il y a 24 heures na jour moko. Basi o ba chrétien baza plus de 2 milliards. Bango nyonso na bala Yezu ata Yezu alobi a visiter chaque femme chaque heure. Akoko ko satisfaire basi nyonso tout. Si ko tala basi nyonso no batikalo Yezu akoko satisfaire te. Moi kasange. Yo monaki bango te vraiment papa. OK kaka na bana mikie. Yo kaka bana mikie bazoko bana Yezu to balaki Yezu te. Na mwana mukie kuto ayebi kaza mwana. Abeta masolo ya bana popi na ba Barbie na ba vélo. Ce qui moi c'est bandi ko kola comme ka pesa mibali nda comme Yezu na bali yo. Mwana senga koloba Yezu na bali yo. Ebi qu'est-ce que ça veut dire na bakobal? Si qu'on a pas sur kutu déjà bayoka ka ba posa Yezu babala Yezu moninga na bango lisano moninga na bango c'est pas modèle nini. Baza wane belé. Ce qui moi c'est comme Yezu nanga moninga lisano. Aza libre. O monaki bango te vraiment ngoy kasange. Basi yo ba komisa Yezu leur ami imaginaire wana. O mona bango te. Va n'importe quelle église chrétienne. Okozwa bango belé. Notiki bango na bana kaka ya mikie. Ngoy kasange non. Oza démon. Et puis ndenge ba français babaka quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Ndayo balukio Christelle azalaki na CNPP. Est-ce que CNPP batia comme na CNPP pour za bipolaire? Est-ce que bipolaire à côté la kango CPP? Tata ya bipolaire na mutu. Mais même en Amérique tout le monde a bipolar. Moi je suis à travers canal no Schwarzenegger na film ya Terminator, Linda Hamilton. She's bipolar. Et ça empêche qu'elle fonctionne. Basé belao. Michael Jackson pa bando mela bakisi na yepo na ba anxiety na Whitney Houston ba mela su ba Prozac wana baze belao comme na mutaza normal nzoka na mela ka ba Prozac wana. Sikoy. Donc si même si elle était bipolar, elle peut toujours fonctionner, it's no big deal. Ma belle ba danger bazalaka se ka comme trop dépressionné na ba schizophrénique schizophrenique nde ba bangisa ka bato. Po bango bayoka ka ba voix ezote na ba dimension mosusu wana nde place to bangaka. Pour qu'on décide banda ko neti to mona ka ba pasteur chrétien akomi o Seigneur me dit Jésus me dit le moni siko makamto banga kande yango wana ke mutu azoko imaginer boko na mutu o Yesu ayebisie tozoko mona ka bango bakomi ko mona ka bolumbu ya basi ya batu sous prétexte que Yesu ayebisie mutu azalaka ne déjà mutaki pité naturel milimu ya kipité zo sola na ya azoko kosela ngo Yesu makambo Yesu aboni pe makambo na ba chrétien. Wana nde biloko tozoko linga te za ba schizophrenique wana bato azaka zosala mabe o Yesu alobaki soka sasali mabe o Satan akosaki donc mutu ayokaka nde bavoix dans sa tête ba wana nde tolingaka te mais mwana na yo alobi te kayokaka bavoix azokoloba makambo qu'elle a vécu na monde pratique monde réel. Ba maman Christelle Ngoïka Sanji est une femme. Oh, ba droit na yezali volé na tous les coins. Babotolier bana. Papa na aza pédophile. Papa na azo ko poursuivre ye. Po papa na linga kakaka kotambola na bana mikie. Oui. Alebi basi na basi ba comme mikolo. Yango efala nda bana mikie. Papa na aza très dangereux. Ba maman. Oh, journée de la femme, droit de la femme. Li kambia ko telema ba mama baluba yakasai. Boko ko marché te pona ngoi kasange. Si tout le monde a bien bolexi batu bolumbo wa bozo ko loka se po bokoma en tout cas mboka. Et puis on se dit oh yeso ko la Congo to ko nini. Yeso ko ka Congo ndenge nini ba mama congolaise makambu bazo de la ka commune na ko lekisa ka ba makambu na bango oh bazo ko modire mutubo bazo ko modire mutubo. Yo moko na noza corrompu ko so ko modire nani. Yango na rien ne marche dans le pays. Botambola na ba boulevard sur pas 30 juin wa. Kuna na kasai pe to mona makamtoka ko mona te. Pe dernièrement ba ko mona chilombo kuna na este tango camera bakanga ke ba mama moko batelemi bazoko bina speed bako ndo ko batama boma bazoko ko betela kayema maboko kuna na ba derrière na bango teranga imbo. Nanu bo mona kabilo yo te sezara kana ne kinga kati na followers. Bosi boke ipe kuna bosa la même danse. Kaka zomona kaka donc ba donner ba pesa bino eza pona ko loka ba congolais lokola bino étranger aza na mboka wana ba donner sala kate donner sala kaka pona ba congolais c'est Chilombo c'est votre frère n'est-ce pas naza poro Chilombo te mais nazolo bake yo zo ko muni ye mopa ya fanda ki na mboka bosi bo betela ke pe danse
wana bobongi ba danse bobanda ko banga ka lèvre n'est-ce pas bobangi ka lèvre bobangi ka nyama ah boy boza bambwa kopali boza bambwa kopali oui tango bango bakibazala sur na pouvoir te nde bobimbo bandeko muni bandeko na bino bokende ko muni ngoi ka sanji a besoin de maman bakende ko muni ye po aza tata moko mabe très dangereux aza ndoki et puis aza na kipite aza pédophile kipite na ye pona bana miki aza très dangereux tata wana et puis monsieur le procureur il faut bokanga bien ngoi ka sanji po il faut bo dédommager bana batu wana oui makitoko tika bango te totala makambo asala ezalaka te si Sarkozy wana bakondanaki sur 3 ans en prison alors ngoi ka sanji aza au-dessus de la loi te comment tata mokolo ndenge wana akenda koviole bana bato ya mike ngoi ka sanji en tout cas yo il faut to lapider yo oui yo il faut betama ngoi ka sanji en tout cas non oya yo ngoi ka sanji okeye sika bakendaka te donc yo okomaki gouverneur pona aux inspirations ya bacatholique ya baprêtre po toyebi ke baprêtre catholique activité na bango balataka sotana wana pona koambrouye bato soki na se kuna bazaka pamba soki bamoni bana bato ya mike baza na besoin bacérémonie mingi te nde yo ngoi ka sanji olati baveste lokuta tata oyo olati baveste lokuta tokobanda kotala tokobanda cheke yo avant kota na parlement tokobanda cheke yo po yo ko mono tambolaka pamba comme ça soko moni bana bato ale pas trop de cérémonie oza dangereux tata oyo oza trop dangereux ba policier kuna na parlement soki ngoi ka sanja ye bo cheke ye to boy te bozotala nano soki muto ye na munduki mais yaza na munduki le plus dangereux bo chekaka ye bo cheke ye po yaza kuna azoko yana ba français na ba veste nzokande azo to yibite soka sauti ko molester combien to yibite soko kawa tango asirisi wana parlement ke soka molester combien donc bo banda ko fuya katata wana atambola kapamba azo tambola kapamba ndinga za wana koloka kabatu kuna na ba parlement yango Christelle sikoyo zangana na Zaire po aninyo yo pelisos te yo lobi o évoluer na Canada oyebaki tata na yo kaza pédophile ke tata na aza mutu yenda bela kaza schizophrène ka mutu esala malamu te sikoyo zonga na kuna pona nini et puis que na mobile ko bala mobile pa muluba ya kasa na po yo bibi ba idéologie na bango n'est-ce pas non tu t'expliques très bien tu n'es pas fiole tu n'es pas folle tu n'es pas kiole oyebi nga moko pe na sola no anaza muluba 100%. Mais depuis nazaka mwana mke je me souviens une fois na habité elanga kaboto sola une fois en famille na lobika ko na ko bala kambala muluba te puisque quand même j'ai aussi vu leur comportement ndenge babando zala na basi na miye bakina ndenge na ngande na zala boye simba nango te siko yo kendaki nanu ko bala muluba nanu pourquoi et puis les deux nani mo otiki papa no a contrôler pe makasi mwana mwasio tu étais déjà au Canada ozaki mikanda na ote pona ni bala kete mobile ekolo mususu te ofandi no ataka na Canada wana na bana na yo ozongi na Zaire pona ni parce que baki bien que tango ozongi wana komi un peu disadvantage surtout na baluba wana na mentalité na bango tout ce que tu es en train de crier là on te comprend mais regarde tu es entouré par quel genre de peuple baza 100 ans pour pas comprendre makambo siko yondo zo manakola mutu esala bien te po bango nde bazana bona molili na bango biologique babota manango donc n'habite là on ne possède yo parce que quand même faut mutu moko peut fautale la batongo ndenge bazati ezala ko langai ndenge na zalala kiawa na bi bon na ke ko bala mobile moko na mbujima ye pe aza lié na bango eka sanjwana na milinga kate na mentalité na ngana attitude na ngana zalaka ngoyo na za femme rebelle bon c'est pas na ngate Oshami yebel déjà ko zoko talibala moko déjà ya guerre ya Iran Irak so yebi na shiba babaka muka jodi manya bakamu benga baluba balingaka mwasi aza piaka te bango balingaka basi ya mon mari je suis soumise betanga ina kolobelo côté obukutie makofi kolobelo côté ale we ya kwanga taka kanaka tatu akembango et puis bambela baluba bazaka soki ya baby sina mwasi lokal bosse bako botole bana ma sœur je ne veux pas trop parler maman nange komela kaye yap nabika nanga kimukolo na ba choc pe belé na veki na kibumwana kana ba papa na biso baluboyo que tana kimwana mke na baki na ko balaka mobala mulubate
Zamba pesa ngata mobile uteta na Bangladesh mais mobile muluba te naza na souvenir ma bepo na bango omoni mais yo fandeki na Canada, what the hell did you go back there for? Et puis comment yo za na Canada okende ko botaka na muluba pe ko botala bana no kuna yango on dirait pas que bipolaire yango pe cause elle change forme et cause elle change forme ko pour mutu pas la makamba pe batale zata na logique. Comment ça que nous n'avons pas oyebi bien batona ndenge baza okende kina ko bota kuna po bango ba ko bota lo bana, why did you do that for? Why? Pourquoi tu remets na radar ya papa na yo? Why? Basala ka bongo te? Soit tu te détaches, mais quand tu retournes là-bas, papa n'a qu'un homme puissant, n'a influence, n'a bongo. Yo moko mona ki te keza bitumba moko tu ne sauras pas vraiment quoi combattre. Anyways, mais j'ai pitié de toi. Ceux qui banent no babotama na Canada, kende na ambassade ya Canada, kende déjà na badoléance na kuna, you'll get your children back. Ceux qui babotama kende kuna na bakasai no wana. Wana en tout cas kende ko vraiment kende ko plaider makambo près de monsieur procureur. Il faut commencer dans part, on doit arrêter d'abord ton papa parce que ton papa d'abord doit être arrêté. Quand on lui arrête, ça peut maintenant ko peso pe makanda ya ko kende pe na ko plaider makampa bana no bazwa ki obango. Mais kaka ndenge buena mentalité batuana en tout cas eza mwanda mukole pona procureur ango peut-être akolingana ko toucher dossier papa na ote omoni yo anatanda bana no bazana maboko ya batuana ndengo zokoloba, tu vois. Donc na zoloba ke peut être prudente ozokoloba ka bongo puis ozosonga suka na banda konga papa na yo sika bakenda ko beta yo eyo pe mwana mwasi eza ta batu pe papa na pazo ba ke mutunu esala ka pe bien te. Oh, attendez que grand frère nanga betinga. Yo nage no one est que grand frère quoi beta. Il est venu te tabasser où? Chez toi à la maison ou bien chez ton père? S'il t'a tabassé c'est chez ton père, alors vous avez un problème très sérieux dans votre famille. Hein? Moi si nage na yo, à cause de pas papa n'est pas que nous beta ye? Non, sois sérieux. Nage na yo wana ozaki déjà moi si pe babala ki osio botu ebi makambo. Au fond de Canada, au Canada, o yebi bien que biso bana poto tu zakana autonome déjà bien avant. Si on nage no wana maman, qu'est-ce que tu es allé foudre nanda ko papa na yo po na que grand frère banda ko beta. Comment tu t'es retrouvé na ba théâtre wana nano? Ça là, n'habite hein. Tu veux être une femme, il faut poser les actes comme une femme. Il faut pas oser moi si par âge mais tu poses les actes comme une petite fille. Makamba wango tozo koloba. À ton âge là tu t'es retrouvé comme ma pote grand frère no aye ko beta lo wapi. Je doute fort que ton grand frère est venu une de chez toi, à ton adresse à toi, à Zodacia Kobeta yo. Et s'il avait fait là qu'il est sorti de là sain sauf, alors yo zazoba. Oui, oui, ça s'appelle violation de domicile. Ah, God, I wish, hein, que yo, mutumoko se kipe na bambujima yo sepe grand frère. Aye kaka na adresse na nga yo ngai na tongeli brique. O aye Kobeta nga. I don't know, man. Bobo ngisanga j'espace na makala et puis anga makambo kozala nde murder to the first degree. Po negra na zubi manalopangu na ngai science of day. Ayaki okay azubi makao technique. That's just how that's gonna go. So kaza liboma na ye ngana ko deliver mukolo wana. Boni boyko boni. Ba mona kalongi noko na mbujima kesenga bafufuna bango. Bon, yo ba sakara no passport. Okende ko remi autour ya bato wana Gisèle. Okende ko landa makambo mbushima ya makambo mbushima yezo tungisa bomo ina yo. Okende ko lukakozala ba député makambo mbushima yo uti Canada po kende ko s'associer na bato mbushima ya ngwana bato mbushima bazo ko sakana na yo basalo tout ce qui sont en train de te faire parce que ngana zo comprendre t'es une jeune fille comme toi au uti na ba Canada comment tu es allé te retrouver na ba mbushima wana et comment tu te retrouves que oza papa na yo pa beta ka yo o beta masola bana 17 ans non toi aussi hein masolo zo beta no so mata ko beta masola ba petite fille mais masolo ne comme la distraction ba tout ça ba cause pas sérieux parce qu'à la fin de compte nous parlons de la femme de quel âge quand même hein? Soit tu es une femme comporte-toi tant qu'une femme prends les décisions moi si azwaka cherche un chez toi détache-toi de makabablo papa na yo c'est comme ça qu'une femme se comporte. Ceux qui députent na papa na yo alors délite toi na makambwana. Fais ta vie tranquillement ailleurs. Attends qu'une femme de ton âge. Comme ça même tant que pas juge tu es chez toi ça tu vas connaître aux hommes côté na ngwa buzoba pamba pamba. Na pe grand frère na yo ngwa
zoba na mobali zoba penza na mobali bamantali tanga bambujima yango tolobaka ti wana okendaki mpo mimona oza moto oke mpo osimbaleki na mwasi na nzoto na badone nyonso to aza nango soki loboko elekani na tolo wana oloki bien to elekani yo mabe to bilamba elongwaki ye mutu atakana mujingijingi yango bozaka mayele te yo moko moto okoko respect kaka bwanya kaka nzambe apesa motu respect nokozala nango te po ntango ke ozosimba ndenge wana silipu te kolongwa ye to elamba elongwe ye sikoyo ndo omoni nini chibinji mutu atakana. Ok bandeko nange ezalaki nga mamuluba. I love you all. Bye bye.